Kimbong TV. Kimbong TV. Tulendelee kutofuata. Tupesimi. Nkamba oye! Nkamba oye! Oye, oye, oye! Yerusalemu diampa dikundanga tatanzambi. Yetamwanda la bajen oye! Bajen oye! Oye, oye, oye! Espoir de l'Église. Merci beaucoup. Na kombo ya tata mwana pe tata moli mo centre. Topesi merci ya mingi. Na tata moli mo centre. Na boboto na ye, na ye. Pona biso bana na ye. Kolomo yenga. Toyei oliboso pona koya ko s'annoncer to kopesa annonce na oyo etali milulu na biso oyo ezali liboso na biso. Milulu ya liboso ya le 29 juillet pe milulu mususu ezali liboso ya le 4 août ya biso ba jeune. Ndeko nyonso na ba kwemine ya mokili bazali komi bongisa pona komata na Yerusalemi. Tozali kosenga na Yawe kokanisala bana na ye. Ba délégation nyonso ndenge bazali kolonga bipai bango bazwami bakoka kokota na Yerusalemi na kimia. Devoir oyo papa da longwana alobaki ete ngai na kei botika la kotonga Yerusalemi. Biso ba jeune toyei pona ko toke ko senga na tata molimo mo centre ete milulu na biso mibe. Ba jeune na 1921 tangu papa Somo Kimbangu alonga na Banzansanda azali kozonga na Yerusalemi ndenge nkolo Yesu alakaki ye to asengaki na ye koloba na ye ete vutuka kuna nchaki vuilaka di mfumu kakangolwanga mu nchiaki nzenjako nde na Banzansanda azali koya na Yerusalemi kokoma na ye na mvunzu akotaki mukebeko tina beko kobima na ye bambuta bamoni pasi mungi mbangu asalaki atia maboko na mutu bambuta eningisaki bango batuni papa Simo Kimbangu muta muntu tomoni geste yo sali elingi koloba nini. Papa Simo Kimbangu atonoli ete nkolo na biso Yesu Kristo alakisi ngai filme oyo ya bilenge oyo bakoya mikolo mizali koya bakoyokela baboti te to bakozala mobulu. Tata molimo mo centre silogo na biso elotete bilenge tozali elika ya lingomba. Nzambe na biso tozali na ekimelo mosusu te. Elika etiami na biso bilenge na kati na lingomba. Mutu oyo batieli elikia elobaka ebele tango tosali dissertation ya mwa liloba wana. Biso bilenge tozali elikia ya lingomba. Na elikia ya lingomba elingi koloba ete biso bazali kotiela mutema. Me biso bato yango papa Somo Kimbangu atie maboko na mutu. A regreta lobi mikolo mikoya bana wana bakoyoka te. Tozoyaki na chemise tache pe tikali na chemise te. Chemise ezongi propre kitoko ndika wana ekomaki ya kitoko ye moko papa Kumpenda aliaki ndika wana pamba te na slogan tolobeli yango ete tozali espoir to eliki ya lingomba kati na biso ba jeune papa na tina pe tali pauvreté ezali komemesho na banzela oyo bino bozali kosepela na yango te. Na mutu soki pauvreté ezali akoluka likambo boye azozwa te
ako luka epesi kaka ye pasi difficulté ezali na kozanga wana nzambe na biso tozali kokota na banzela oyo bozali kopekisa biso akangi babisika wana nyonso pour que bana ntango bakotambola bakoluka misala bazala conditionné oye koluka mosala me tosengi yo ozala boye osimba boye opusa boye na bacondition wana bino nde bopekisi biso yango sika boye papa tokosala ndenge nini nzambe na nguya nyonso yambo mokili ekoka kozala omizalelaki pamba te yo moko olobaki yango epai ya tata kuyela tata azali kosepela mingi ndenge bazali kokumisa ete obota mwana nini oyo atindaka aboyaka etinda te ya banzambe biso tozali na pasi tata molimo mosantu nkolo yesu alobi ngai nakei kasi mosusu akoya mosungi mosusu nde lika na biso ezali na esika wana okoka kosalisa biso nde mpona kosukisa nzambe na biso mokolo mwa yenga moleki yaki le 20 juillet na ndenge ya organisation ya direction générale babongisaki ete opération latisa nganga nzambe esengeli ekoka kosalema me na ndenge toyambaki mokonzi papa ministre opération wana eyaki kozwa mwa décalage nde yango ekosalema na mokolo mwa lelo na bobimi ya église ntango tokosisa programme na kati na temple ndenge tokobima libanda nde opération wana ekosalema na libanda tata molimo santo amen. Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani oye! Pharmacien oye! Pharmacien oye! Pharmacien oye! Na kombo ya tata mwana peli mosantu papa biso bana na yo baminganga na yo tomati mpona koya kosala annonce tute oyo papa président auti koloba papa na kati ya bibilia tozali mpe komona baminganga mpe bazalaki pamba te toyaki kotala ke luka azalaki mpe docteur yango ezali mpe esengo pamba te na kati ya masuka ya tata nzambe baminganga mpe bazali papa bana na yo bazali na nzela bazali komata poto ya kokumbisa yo poto ya kosanjola yo papa fongola banzela pamba te bazali na nzela bazali koya fongola banzela so ngai nakokende molai te nakosynthétise maloba na ngai na nzembo pamba te koyemba ezali kosambela mbala ya mibale nakosenga nzembo kasi avant nasenga nzembo nakopesa maloba na papa pasteur na kati ya na fete ya na mukolo ya le 29 juillet na 1958 tango papa Diange nasalaka accident bamemaka ye mpe na kati ya dispensaire batiaka ye mwa baagrafe toyokaka na histoire batiaka ye baagrafe kasi biso tomona nanu baagrafe yango te soki papa bokoko permettre biso papa na biso papa pasteur amemeli biso mwa exemplaire ya baagrafe tokoka komona mpe ndenge nini baagrafe wana ezalaki avant toleka na ntango tokoyemba nzembo ntango tokosisa nzembo nde nakosenga na papa pasteur ameka kolakisa biso
baagrafe wana ndenge nini ezalaki mpo tokoka komona toyeba mpe mpasi nini papa Diange namonaki mpona mokolo wana. Papa nakosenga nzembo na chorale, mama dirigeante ya chorale okoka kopesa biso nzembo yoka kolela na biso. Yoka kolela na biso ye Nzambe ye Kimbangu. Yoka kolela na biso ye. Mama dirigeante, s'il vous plaît. Yoka kolela na biso ye. Yoka kolela na biso ye Nzambe Kimbangu. Tofukami liboso na yo tala binzoli na biso. Tanga maladi pe bitumba tojali se kokufa lokola banyama na zamba. Nzambe loba mongongo na yo. Yoka kolela na biso ye Nzambe Kimbangu. Tofukami liboso na yo nalaki nzoli na biso. Tala maladi pe bitumba tojali se kokufa lokola banyama na zamba. Nzambe loba mongongo na yo. Nzambe Kimbangu talaki nzoli na biso. Atana kozanga na biso ajali koboma biso. Loba tata loba mongongo na yo tata. Loba mokili mozwa kimia. Loba tata loba mongongo na yo tata. Loba mokili mozwa kimia. Tata Kimbangu yolobaki ngonga ya Satana esuki bana. Ngonga oyo lozali ezali ngonga na biso. Kasi tala Satana akwatili pepe na ye na mokili. Tozali se kokufa lokola banyama e. Tata Kimbangu yolobaki ngonga ya Satana esuki bana. Ngonga oyo tojali ezali ngonga na biso. Kasi tala Satana abwakili pepe na ye na mokili. Tozali se kokufa lokola banyama e tata. Loba tata loba mongongo na yo tata. Loba mokili mozwa kimia. Tata loba tata loba mongongo na yo tata. Loba mokili mozwa kimia. Basali na yo na lingomba bazali konyo kwa mapeko kufa. Sata
tozwa kilia basali na yo na lingomba bajali konyo kwa mapeko kufa satana aligite basalela yo na solo akotisi bokabwani bandimina yo balembi tata tosendi na yo mokonza bule loba mongongo tozwa kinya tata loba tata loba mongongo na yo tata loba mokili mozwa kinya tata loba papa bana na yo ebele bazali kosala kasi prime ezali te salaire mpe ezali te bacommission d'affectation bana 2022 ntina moi ya lelo ezali kobima lisusu te moye bana bakoka kozwa salaire prime ezali te mpo tokoka koparticipe na botongi lingomba papa kobosana biso te bokanisela biso po ete tokoka kozwa basalaire na baprime po ete bana na yo bango nyonso bakoka kosepela bayini bakoka kolakisa biso mwa biloko oyo baexemplaire ya bagrafe oyo batiaki papa Diange na mokolo wana eza yango te kasi alakisa biso kaka mwa biloko yango ndenge nini yango ezalaka po ete tokoka komona yango mpo ebele nanu tomona yango te. Merci papa. Merci nzambe na ngai ya kopesa ngai maloba. Okomola tata mwana tata Molimo Santu. Ya solo ndenge toyoki na maloba ya Dr. Fils. Mingi tozalia wa biso ba jeune. Toyoka kaka papa Mfuma Longo Diangenda kuntima tangwa salaka accident na Lukulu bakendaka komema ye na dispensaire ou bien na hôpital. Ezalaka na biso pe bamususu babanda ko ridiculiser biso. Bino baminganga boza malamu te, banda ko traiter papa Diangenda na bagraphe. Mais mingi bayebi bagraphe wana te. Ezali bagraphe ya ba papier te. Mais ezalaka bagraphe médical. Ndenge nazana exemplaire ya bagraphe wana. Ezali bagraphe zana badan. Nakanisi tomona kana elongo ya papa Diangenda esika batrace na badan tango babada ko kangango na nzoto na ye. Alors biso mingi tomonaka pe docteur Ngiedi Malulu pe tosalaka na ye na hôpital ya Masense Kiunga na Yanda. Alors na yebite na bosengi bien na bolingo na bino soki boko pesa ndakisa biloko yango ezala lokola chantier na ndaku na biso ya musée bakoti yango na bocal oyo nde chantier échantillon pardon échantillon nde yango oyo ya bagraphe oyo eza na badan na kati yango kaka nazwaki maloba na komo ya tata mwana tata Molimo Santu. Amen. Merci. Yango kaka papa tozalaki na yango papa na koma tata mwana peli Molimo Santu. Nzambe na biso papa Simon Kimbangu Kiangani toye pambate likambo nyonso
elukaka annonce po ete nkolo ndako afungola ndako esengeli kobeta porte. Biso mpe tozali na milulu mizali kozela biso nsima ya lobi lundi, mardi tokoti na molulu ya le 29 juillet oyo elonga ya papa Diangenda Kuntima kuna na kunda masango pona kokumba lingomba nde alekaki na examen wana pe alongaki yango. Bana na yo mingi kobanda baminganga bapharmacien pe lingomba mabongisi nyonso ya monguna bwaka musika kaka na dati wana na mbula oyo biso nyonso tozali koyoka oyo babimbumbulu bazali kobongisa pona Yelusalemi pe pona lingomba. Mbonge makasi tango eyaki totanga kake yonkolo obandaki kolala. Alors bayekoli baningisaki uzali kolala yango wana papa biso miso makokufa mayele ya kokokisa bilaka na bino tika ete bolingo na bino ekokana pe salema. Me soki bongo te papa ndenge opamelaka mbonge wana pe mbonge eyokaka pe etosaka tika ete milimo wana ya ba distraction evanda kimia tolekisa milulu na biso na esengo na kimia kobanda na fete ya le 29 fete ya le 4 pe fete ya le 16 août biso bana na yo basali na yo baumbu na yo tomata na nkamba na kimia pe milulu na biso nyonso mileka na kimia na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Sedi eto wanzambi eto tangu ifweni wabaka fulu watu sikidikisa. Kimbangis oye. Kimbangis oye. Kimbangis oye. Espoir du monde, Église universelle. Nkamba oye. Nkamba oye. Nkamba oye. Yerusalemu nyamba ibuna.
Bapharmacien oye. Bapharmacien oye. Bapharmacien oye. Olingo Mibeko Misala. DKS oye. DKS oye. DKS oye. Minganga ya papa Simo Kimbangu Kiangani. Mwana Libale ya Lingoma. Ijiki oye. Ijiki oye. Ijiki oye. Espoir de l'église. Papa Simon Kimbangu Kiangani oye. Papa Simon Kimbangu Kiangani oye. Papa Simon Kimbangu Kiangani oye. Kusimba fe. Kumeka fe. Yandikele o nkombo ya tata ya mwana mpe tata molimo santo mingi ya koloba ezali te awa na Yerusalemi po maloba tokolandaka ntango nyonso ya bapapa papa de Angenda surtout alobelaki yango ntango ya mpasi na kati na lingomba ya tata molimo santo tozotiaka maloba na ye ntango nyonso oyo message na ye ya le 1er décembre 1991 81 ndenge nini lingomba ekozalela ndenge nini nkamba ekozalela kasi mpasi ekozala na ntango wana na 2000 nde makambo nyonso ekobanda tozolana te na esika wana tozala makasi ya kolanda maloba ya bapapa oyo tozali kotiaka ntango nyonso likambo moko papa de Angenda alobaki makambo mibale oyo ekosala mobulu na kati na lingomba influence wana ezali nde biso baresponsable oyo toza kotambusa bamouvement bisika nyonso influence oyo bapapa balingi yango te oyo yo batie yo mutu responsable ya mouvement yango nde okoleka mingi kopesa masengenya epai ya bana mpo balanda papa de Angenda akosaki to akosaki te yango lelo oyo eza komonana basage ezali mingi tokobunga na ignorance alobaki mpe likambo ya ignorance na ignorance mingi babungi to babungi te ebele likambo mibale wana papa de Angenda alobaki
mpe asepelaki nango te. Munene papa Diangenda azwaka na influence na bandeko na biso ya presse. Azwaka exemple papa Bobe ntango na koyebisa Bobe ekebongisa bapareil na yo nyonso mpo na koloba likambo moko oyo ezali eki bandimi bayoka yango, pamba te nazokomona likambo ya mpasi ezali koya bandimi bazokende mingi na ignorance tikete naloba na bandimi bayokela yango na monoko na ngai. Ntango papa Bobe akoyoka likambo wana ye asepeli nango mpe te, ale mbala moko ake kotrike na bamikro na bapareil ke message ekomela na bandimi te. Exemple yango wana nde azwaka amona mpe ake kotrike papa ayebi te alobi, kasi kuna na baenregistreur na bango makambo eza enregistre te mpe message olie eyokana na bandimi eyokani mpe te. Ye azane wana azosala makambo nyonso po ete mikro eloba oh boy baza me bayokani na bango na basali oyo basalaka na ye, basali na ye mpe balandi kaka influence ya motambulisi na bango. Elelo ezosalama te ezosalama te. Papa Diangenda alobelaka yango bamessage nyonso wana ezali. Me ye aza kotala mukumba ya munene oyo bapesaki ye epai ya papa Simon Kimbangu. Lelo toza kokanisa pasi na ye, souffrance, vraiment souffrance. Oyo ya le 29 juillet pe ya le 4 août pasi mibale wana. Le 4 août en 1951 wana kuna ntango nazalaki na Kananga ndenge balakisaki bajeune oyo ya kotambusa bakozala bajeune moko bana moko ya motu pasi omona eke baya komanke yo bajeune bana bamanke yo kasi asupporte maso wana ateya bango abongola bango. Na 1958 wana accident na ye ya Lukulu pwete esalama ndenge nini akobomba Lingomba ndenge nini. Donc elobami ete akoyoka pasi pwete na kobomba Lingomba, mais il faut kaka amema mukumba na ye wana. Yango biso annonce tozosala ezali ete toyeba ntina ya likambo milulu oyo tozali kozela ya 29 juillet pe le 4 août l'an 2025 pwete tozwa mayele ndenge nini tokoki kotambola na milulu na biso wana. Yango nakopesa mwangonga na bato ya presse na message oyo tokopesa
ya papa de ngenda na tina ya mpasi ya na bomwana à l'âge de 3 ans tata na ye papa Simon Kimbangu alakisi ye déjà passe oyo ya komona mais a mérité nyonso wana yango topesi nzela na bato ya presse tozala attentif biso mpe tozwa mayele oyo tokosalela na milulu na biso ya le 29 juillet pe le 4 août l'an 2025 presse bamama mpe batata bilembo yango emonani na libanda te kasi mokolo mosusu komona elembo wana soko ezalaka na ntina nini soko okamati elembo yango obwaki yango ezali foti na yo omoni moto mosusu aye apesanga elembo apesi yo alongoli oyo ebiso ci obi akamati potopoto ci oyo aye aci yango na libanda pamba te ayibi na yango ntina te otali soko okei na ndako ya papa kulutu apesa bi elembo akolinga te akopesa yo elembo te soko okei na ndako ya tata mfuma mbanza apesanga bilembo akoloba na yo wana ezali mosala na ngai te ezali mosala wa tata mfuma ndo nakanisi nayibi te soko bakotalaka likambo ndenge wana papa kulutu ye moto abutami liboso papa kulutu aza na likolo lokola toya kokaka avion likolo kulutu atambuli na likolo kusekana te me ndenge nini azalaki kokendele batambuli na papa mokili mobimba ezali mpasi te sikasika bato kotambolaka na avion kasi na ntango papa kulutu aya kobezo na ye avion te esika tata alingi kokende ye azalaki mindondo papa alingi obima akambati na elamba ngai na kotikala te papa alingi kobima likuta na ye bakambatani kaka esika wana soko papa alobi nakei boye nakei kotala bato azali kuna papa kulutu azali kovigile ntango alingi kobimaka bakei me moke bajungi olungi wapi nalungi kuna nalungu na Paris nalungu na Londres me ndenge nini kokendeleka papa kulutu ayibi nga nakokaka kotambola na esika moko na papa te ezalaki mobeko likambo nzambe ezali pasi ezalaki mobeko nga nazalaki koyiba ntina te soko ntango wana tozalaki na pasi kuleka papa Simon Kimbangu aye alongo na Lubumbashi aye kotala biso ngai nasimba te moto akosimba ye tata mfuma mbanza na mama ngai te papa ye yeba malamu privation ya papa na biso nga nazalaki na mbola misato kasi banda 1921 le 12 septembre bakangi papa tango oyo alinga yo kena na likolo asimbi ngai asimbi bisu tango na papa kulutu akendaki deja relégué tango asimbi bisu banda tango wana ngai ezalaki na ngai privé pati na simba lisusu nzutu ya papa kasi papa mfuma mbanza oyo soko papa ye kotala biso ale bapapa mfuma mbanza soko mama alobi tofukama papa azali koya tofukami ntango tomona kaka papa koti na kati na ndako ngai mwana suka nga moto nakoko kosepela liboso papa kasi papa kosimba ngai te nga nasimba ye te omoni papa atelemi wana ntango mama mwilu ake kosimba mobali na ye ntango akopesa ye makasi papa mfuma mbanza ale amati tia wana mapeka kasi ngai nafukami esika wana nakenda papa ye oyo tala na ndulu papa lukola nzete oyo nakenda maboko na ngai mazali koleka nasimba ye te aza koseka ngai mina tuna me papa de kamonini menga moto na kokuyamba yo simba ngai te kanisa kaka esika na ngai mwana yo wuti tata na ye oyo bana mosusu basimba kasi yote kanisa na soko ndenge ni ekupeze papa ye oyo akoloba na ngai te nde kosimba ngai te kasi ye oyo atelami nakenda nasala boyo jamais soko nasali boyo maboko na ngai maleki iye atelemi oyo akoseka ngai
Quand c'était fomba za yewana na mapeka. Menga ya komema ngaite. Tangu wana mama kumwana boyo abande kolela. Ah. Papa mpana nini ya simba yote. Papa kolobana ye Nzambe apesi mukumba malamu ndi amerite yango. Okaka nano likamizani isika wana. Il faut abunda itumba na ye moko. Pati alunga na yango. Dikambwana itikala kati mibu ebele. De 1921. Na yaka kusimba papa mokolonga na salaki accident. Oyo. Na le 9 août 1939. Mbale di boso wana na simba ki papa. Du 12 septembre 1921 jusqu'à le 9 août 1939. Mokolo di boso wana na simba ki papa. Kanesa kaka sika wana. Tango so nazala ki nankamba na simba papa te. Kaza ta fumbanza ye ale. Soka ke kwa mata papa kulutu na boma pwate to mona ye. Eh bien, tango bakoya nankamba ngai na kusimba bango mibalete. Nzambe alubi ete yo mtu kusala remplaçant. Yangai. Il faut mériter. Kusala boyote, kusala boyote, kusala boyote. Soko tosi mwana nangai kilo yo Nzambe apesi ngai kozala na muntu na yo. Papa kulutu azala koka, tata mfuma mbanza azala koka. Mendenge nini wana? Bango nde bakolo na ngai. Kasi lelo okumwana te papa mfuma mbanza bazalo kupesa kabilembo. Tata mfuma mbanza pesa yelembo jamais. Soko kaye kusalisa maladi alinga kidi bosote. Alobi papa mfuma mbanza yo yibi malamu ngana za musika. Donc soko botili kaka ne mama Mikala ubi mama Omengwa ba pesa kama basalisa kabatu. Salisa batu. Papa mfuma mbanza ndimi. Tala nano. Papa kulutu pena tangwa kala pata salisa yo jamais. Jamais. Kasikawa soko sengi akusalisa yo. Pana nini? Asengi di boso nanga ileki na ye. Melelo na bilembo nazana na kisasa te. Batu mingi soko kaina lupangu. Batu batunda kwate bashwa bilembo. Kasi papa kulutu azalwana akopesa bilembo te. Pana nini? Pesa mani bango te. Soko mtu mususu ayoko pesa na kenda kujwa bilembo na mutu soka pesa yo bilembo abukulu kuta. Meme soko na lubi na papa kulutu pesa bilembo akundi mate yete yangwana bokumona kana ba carte nyonso tu papa kulutu akusinyete azana maboko te akuku kundi mate pamate musala na musala mozana mokolo mango na bana na biso ba pesa bini bilembo jamais bango ko pesa bini bilembo te soko moni mwana moko lingo pesa bini bilembo lubete alingo ko tosa biso te bazana droite kanisa ka papa mfuma mbanda na papa kulutu na mokana manzambe ko mamidi kama moko mwana oyo ya mokonji azali kumona na kaka lokola mutu lokola batu banzo totangaka dikambwana soko totangaka te mwana na mokonji tangu azali muke azali kaka na ran moko na batu banzo ezala kaboyote na kanisi bakutangaka te mwana na moko azali mwana azali kaka lokola batu na banzo soko ko kenda kalasi bati ye ba moko na batu bantu kasi ya zali mwana mokonji na ibi boko na kanisi boko tanga kate kole yezo mwana Nzambe amutami na kanisi mokono mususu na tangi saka bindi kamwana awa na Brazzaville. Ezali la 1er Corinthiens chapitre 9 bandana na verset 19 kenda kaka na kulubanio stop kenda na pelve na micro na yo car Dieu que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu
kasi ajili kaka nzambe atinda anjelu mais eloko nini ezangaka na mwana nzambe mais pamba te abutamaka parti nzambe parti mutu c'est-à-dire soko toyaki na esengo na expliquer likambo oyo na kisasa mokolo mosusu tokendaki na plateau na bateke kotala misala kosala bajeune apesi ngai question alobi papa mpona nini ye mwana nzambe Jésus abotami ndambo mosusu nzambe ndambo mosusu mutu napesaka réponse na maître Mbungu nalobaki yango mpenza bien na bamama oyo bazalaki na kisasa atoni me mpona nini papa Simon Kimbangu abotami dans sa totalité mutu kasi biso toci ye lokola nzambe bakestion mibale wana ezali bakestion moko très important na mekaka kolembolela maître Mbungu bamama nalobaki na yango nalobaki na bango yango na mokolo ma misato même en présence de papa Nsomi napesaki bango réponse yango wana soko ye azali mwana nzambe kasi azalaka sumi na mibeko atikali mbola ntuku misato alobi na ye likambo te asa na ye likambo te adjela kaka 30 ans bongo abanda mosala alengaka kobongola ndenge mosusu te ndenge elaka na tata na ye ezalaki ndenge wana ye asalelaki soko bana biso yawa atika topesa binu bilembo te bakukupesa binu bilembo te kanisa kaka mpona nini papa kulutu na tata mfunga mbanza bakupesa binu bilembo te soko basaleka ka reference sika wana abibanda tangu wana bolubi ete bana na biso bakukupesa binu bilembo te na pesi binu tena na ngai mpona nini ngana simba papa te azali papa na ngai et je suis le dernier de l'enfant sinon ezalaka ngai nde le plus grand bénéficiaire de tout ça kasi il faut mériter ça comment ça donc esika wana bamama na batata likambo nzambe ezali pasi kolongola eloko oyo apesi ngai yale ajungisango na mabele natikali bulumbu pamba te bele l'orgueil ezali kosala bato pasi soko lelo tokoko kubomana eza na tina l'orgueil mpona nini ye ngai te orke nzambe atiaka biso awa na kati na mokili mutu na mutu azwaki elembo oyo ekokaki na ye soko bapesaka yo yango te oloka ndenge nini okuzwa te donc kubundela te mpona nini ye ngai te lokola baci ye wana ekuki na yo opesa lokumu na oyo atiami ezali te mpona nini ye ngai te yango wana nde elongolaka satana na likolo yango wana nde Adam et Eve babetaki mabako pamba te nyoka alobi yo mama Eve yo ozali zoba nzambe alobaka ndenge wana pamba te soko bosali boye bokumi lokola ye abie l'orgueil ye na mama Eve akwei si mobali na ye banda ntango wana biso nde tozali na lisumu Wajene oye. Ijiki oye. Deka Yesu oye. Ba pharmacien oye. Tolandi maloba ya papa jangi to tolandi te. Yango eza komona na mikolo oyo. Yango tozokozongisaka tango nyonso maloba ya bapapa potango wana biso tozalaki te oyo bazalaka malamu batiela biso maloba wana po ete tokoka kozwa mayele tolandi na maloba ya papa Mfumu Ndongo papa denge na kuntima tozala ba orgueilleux te biso batambolisi tozala ba orgueilleux te tozala pe influenté opesa influence na biso bandimi yango mama Clément
mosala ya mpasi epesameli na bana bato nzembo Kolo nasengi deux nasengi na yo ekolo longisa biso na pasi oyo tojaline na mawa na yo bikisa biso tojalaki na bogumbu njambo salisaki kino lelo pasi esili nano tena yo nde nkolo tozwi lobiko nasengi na yo ekolo longisa biso na pa oyo tojali nde na mawa na yo bikisa biso tozalaki na bowumbu njambo salisaki kino lelo pasi esili nano te na yo nde nkolo tozwi lobiko njambe na ngai nkolo akomami na yo ebungaka te elikya na ngai nkolo nalongela na se na likolo njambe na ngai nkolo makomami na yo ebungaka te elikya na ngai nkolo nalongela na se na likolo mosala ya pasi nkolo epesa na ya bato nkolo bamonelango pasi longisa mosala ya pasi epesa melina na ya bato nkolo bamonelango pasi longisa njambe na ngai nkolo makomami mayo ebungaka te elikya na ngai nkolo nalongela na se na likolo mosala ya pasi nkolo epesa melina na ya bato nkolo bamonelango pasi longisa nzembo ezwabaka na 1975 le tozozela po tokende na colonie de vacances moto azwaki yango manzwangani. Merci papa. Merci Maman Clément lokola bino papa babongisaka bino mpona banzembo pendant 1971 non nzembo ya 75 préparation ebandaki na le 17 juillet 72 oyebandela retraite papa oyo ebandela retraite te non ya 75 ngeta papa kasi makambo nyonso oyo ebandaki na le 17 juillet 1970 eza boye te ingeta papa kasi oyo ezali papa alinga kozongisa biso sikoyo na colonie de vacances ya 3 semaines sikoyo tozozela na bongolo 2 semaines momo tosisa na bongolo wana tozwaka banzembo ebele retraite eloko mosusu colonie de vacances eloko mosusu lingolo bakwe papa colonie na biso oyo biso tosalaka eza kaka retraite kasi yango nazoloba ngeta papa makambo nyonso wana ebandeli 1972 papa le 17 juillet yijike oye tozosala barappel ndenge toza kolobela yango papa nkolo mibale alobaki eke toza koteya parce que mingi bana babotami
à partir ya 2000 makambo nyonso wana bango bayebi yango te eza boye te yango toza kozongela maloba nyonso wana po bana mingi tozokenda biso na influence ebandeli ya makambo toyebili mpenza te influence wana ezouta pa banani batambolisi pa biso batambolisi yango tozolanda kaka makambo ya papa Mfumalongo papa yangenda kontima yango tozokokebisa kaka tozali kaka kokebisa tozoprepare milulu na biso ya le 29 juillet pe le 4 août l'an 2025 manso bapapa esi balobaki ebanda kolekela na nkamba po yango papa balobaki ete batunaka biso motuna chaise ya bakatolike ezali wapi bongo ya bandeko na biso baprotestant bongo bandeko na biso bamusulman bongo ya biso bakimbangista yango toza komona ke milulu nyonso awa yango eza kosalama ndenge wana sika bofandi ya bapapa awa na 1989 bapapa bamonaki efandeli na biso ya nkamba ndenge nini toza kofandela awa na nkamba donc efandeli na biso ya mabe ena ngonga oyo tozali koloba mabe eleki lisusu eza boye te surtout na biso bajeune surtout na biso bajeune donc na 5 mois wana papa jangenda alobi ete c'est la première fois banda 1933 awa abimaka na nkamba aza kofanda nane 3 jours 1 mois ntango wana babandi kotonga Yerusalemi na 1963 wana a partir ya 61 ndenge batiaka libanga ya liboso ya botongi temple na le 6 avril 1961 bafandaka moke na bamusicien kosala mwa mike misala ya nkamba mais babandaka nano na ornement ya nkamba kotimula baterase oyo ezali mpo empêche mai ya bamvula mpo mai ya mabe ekota na amo donc likolo ya mai ya nkamba te mpo mai ya nkamba fo ezala protégé yango basalaka baterase wana faki na ntango wana Kinshasa moto azalaka bato basalaka baterase wana ebandi na triangle eyekokita ti na premier poste ebandi awa na musée eyekokita ti na premier poste balekisi yango na ndimbe mankondo nyonso wana mpona koprotege mai ya nkamba kuna na ngombeke nsuka banda na ndako ya mama Kisita terase monene esalamaki ekokita ti kote ndako na ngai ezali ekiti na nsima mai ya nkamba nde eke esika totie bajardin ya loso nyonso wana mpona koprotege mai ya nkamba me aye kofanda lisusu pendant 5 mois bafeti mosusu azoya na ye soki aye lelo fete esili après 2 jours azongi na ye papa kulu tumela kotikala moke surtout bafete ya début ya année donc le 1er janvier akofanda ti le 10 janvier akeye mais papa diange nabela kofanda susu te mais 5 mois wana nde aye kofanda awa atali lisusu bizaleli ya biso tofandi na nkamba na ntango wana bajeune esika wana ayaki kopesa biso bajeune bokanisama ye oyo malekaka na le 6 juin
1921 bino ba jeune nde bolingo zong sele susu kanda wana tata Simon Kimbangu ale 6 juin 1921 nini ezalaka bato nyonso ya mabe babimaka eza boye te kanda ya papa dia ngenda na 1989 na biso ba jeune awa na Nkamba ke bozongisi lisusu mobulu na Nkamba me bokanisa date ya le 6 juin 1921 tolanda nani maloba na ye regret na ye na biso ba jeune e papa dia ngenda na 5 mois efandili na biso awa na Nkamba. Ou bien bantu bangombe kinsuka unu kiki ilumbukia nlongo kya nlongo boy tuwidi mbati tata tomena kutulongela lumbu kiki ngaka tulende kondo kusambuko munabikan lumbu kiki ngatu betu bagonsu tutombokele mumu Yerusalemi ba mama batata makamambu mpasi makala tuwidi nsangu kansi bankaka muna mana makala muna vafunda kama wakumole mos mumbanza ya bobonki indu o muna ntangu yin samme mpilene belele kutubuila kizebiko ngaba bingi ngakaba tula dia kama kulu ko budebe na mpasi kansi mbade bona batela mfumu Yesu kwa balongo kibani elo kayemeso bawo bakayemeso ebanga bakayemeso ko mana makala imama makala muna le 6 juin 1921 lumbukina de kala jamu mo sidam pass kasi wonu kiki dikitu kika kamba dio diambu de yoka dikitu kidi lumbuki aki lumbukelu yindulu kadi same yoka be to na ngabeto bawon suno to bokolo bana batata Simon Kimbangu tuzi tambulilo to monen passa kwende kala tizi vwanda koto kuku Yerusalemi lena mobika kansi luvwenda kono muzinzo ebilumbelu mingu pe benaka luzori tomboka kusambo mona du fatunganga mpasi ba mama e batata kuna twala mpasi Solomona pourquoi bankaka bana batuka monda kadi beto tizeivo a en muntu munzo to kene na tonka gana ndamu na mpasiko konsantango minzore lengi katu nga manu pasi muina de musavombe ale tudi vuenda kutumunzo ngonga sambu budidi mvozolo tuvuenda kutumuzinzo mbeko Yerusalemi wena fulu gantalu nga beno lu futi mona nga magonso no mena mumbanza yayi lumukiki kinene kalu lendika vila kanako mbasi tu kidi munsafu ile kutula tata Simon Kimbangu lalanga ne wele yani ndabu yankaka kansi babingi tumuine safu di wakatu kidi demdan tungula tempelu de betu ida don safu na wakatu kila bada bale mo mona nsangu sima futuna we kwange wo mona safu wogo bankaka bin samu ne buna butu wilanga bin samu ko na Jerusalem di ankulu kwa kala mfumu Yesu kansi ngeye mona meso bobo ngewa mona safu kwa ikile mbasi yele ziona selo kenzambi lalangane kadin tangone kay fuana ko ba mama batata ku Yerusalemi mboti to ki yindu langa besingo mekin suka min ku yigizi metata Simon Kimbangu vo bankaka bizira ko kadi kun toka na sabeni ko kansi ngebo ko mo ku yigizi ndanga mboto tombo kamumbanza yayi kiesi kene yakubu na wao kena vonzambi omwana voya mbalo wutu kila kuku kuna Yerusalemi de nkulu mpasi bamonanga kansi bakalanga yikiesi de omwana ngikiesi kuma kadi magonso no mana matuzebi kuna mavanga bana benengui zo kuna kota kima ganteto kama Bible kwa konsonzo bana bafyoti binaka kuzilwa kama na mvuvwa si bafeti ko
musari se exame kati zebe nkana nzambi kari nkana nzambi muna kabatika watangu sokoni moki mwana kyani idi ade muna konsonzo kota kuna bwana Biblia kwa konso muna mfulu zole kuna bwana mabiblia mole tabana kami muntu ndakitangila bobo betu ko Yerusalemi mbadio betu tateza yoya tuwiri mfilamosi bubatele mudia mavata mu makan ba mama ye batata lukalanga mu makan batutele le tatomesegata mambo mana kaka mambo tufitu tumoko mambo mana nga irana ulekanga meme kona ku ndo kona kuntakuko meme antoto ko lekanga meme alwando tomesago mfunu dina dia mudina vo de film fulu tomesa fio meme kona ko do matela mena yami ku tegi soso ko matala ko tomesa kana uleka nzokete lu fote kala ya lu fote viengesa kadi diamo dina gana mono nzoya ne yami kanene lengwa ko kadi amoni ko kansi tomesa wumana dene funu gibeni buto tomene tala turi yebela meme lele wambi ko ne yako kuleni ko na yemba ko muna wawule mbo kala lele wamboto mbote kumodu ko kuonga ko tomesa wo kona de bonga kyangani kada so bi ko muivi parce que tabadi na vuata sukula dio membe kona ko lele mingi ko sukula kakadina ndene yako kumodu ko kuonga ko kona ni yemba vienge saka ko umana okala momo kona yendingi mono mona kun tala mona kungiwula e buku de ko diyi ntangu ale mbongale peka ke buku de mono so ngale buku de ndene yama kwa konso ana ngene buku tu ko dina mona buku di ko nanati mono mona kizola ko ndo melleta kambake di ambu kizola boko kiyono ko mi buku ko kansi dia kay ko nanatingi gani etuku butokala ko mfutu eh bien mambo manzambe balongelenge bawiri to malonga mawonso no baizi bonga mambo mama matadidi badio diamu nzambi kansi de kituka ne diamu de muntu kadi min siku mina ya bayola bon beno be sigata didi kuna gata dino tokala beno be simbanza yi muntu kan songe buku deni e muntu kale buku nkatu ya basaselin sasa diambu baizi kungane raison de c'est vrai ba mame batata beto to bankon sambu donc ko wana ukwenda na te buku de ko deleta kuvila kanidoko mono konso kuna muna kungiula ka pareza tumonene yako papa twale buku de iko eni buku nsabo na gana bato bafunda tata simoni kimbangu telabu yani bakatele bantu kabafuta ni mpako mundele bakayiza lwaki to yani kimbangu twale buku bakagane buku mpako wafuta sadiri mwini fo bantu bana wona bawunini ba mame batata kala nga yibuku de ko de kimwanda kuvila kane ko de amudina sadiri to kala bakubama de ambo batolongela ko ngombe kinsuka zono munsuka to kala bakubama kadi ngizula mwana muntu yifina mane bututala mambo masona mambo na ntango mpile yina ani ngizula mwana muntu yoyo kalumbu ikala batate ba mama bubutena ga fuluki aki bankaka mudila bena mudemne kami bantu kwana bana bakisi kalamba do beto bakisi wanga pensamu bitowa ngeye mono bubu bawo bana ngizona mwana muntu yufina mane bawo ilueki bele bo abona contrôle sur basalwa to ale boku diako bot kona natingi bi carte beto bankaka katu futela bet mpasu to bakaka to sueka nkatu mama tata kuna mpaka zikala koko bukena vubetu kibeni tatamudila kani mpase kana wete Yesu Kristo tulanda bi carte futilanga bio kukani negligent mu carte kya koko doa mbaya talaka tiboyi bukena vota tamudila vo kani mpasi kana wete Yesu Kristo tulanda butu salu swanga zinsi sani tangu za ngi bitapa kulutala buta yoka mundonga tawza ngi bizindo ki konda
kati lubi ko so tawon ga kan sin sane lubi ko so tala ko muna kumba sey mwana mwanda velela amen Nkamba oye tolandite alobili mingi na Kikongo ata kutu momoko ya lingala achete pona nini ezalaki awa na Nkamba yango papa pasteur de la ville de Nkamba wana ndi papa Diangenda apesi yo réponse ya likambo oyo asuka kosilisa ete le 29 juillet oyo ezomonana soki ndenge nini wana malamu tozala mayele papa Diangenda asi alobeli yango oyo tozobongama na Nkamba tozali bana ya Nkamba eke le 29 juillet oyo ekozala ndenge mosusu kasi tofani na Nkamba papa Diangenda alobeli likambo munene kuna na kati koloba te eke nga naza mwana ndako naza na famille tata Simon Kimbangu soko tosi te wana foti na bango te tolandi te oyo aza na matoi ayoka oyo aza na motema na bomba biso mosala na biso batikela biso ya kobimisa kaka ba message nyonso ya papa Diangenda message yango te biso tobombi yango kaka na motema wana tokomi coupable po tolobaki te mais tobimisi yango publiquement monde mobimba baza kolanda biso yango toyoki papa Diangenda alobi makambo ebele peve imosikansi nkayilo muntu wewani ndenge tozali ezala na kati na famille papa Simon Kimbangu ezala na kati na lingomba ya tata Molimo Santo molimo ezali moko kasi likabo mutu na yawe donc attribution oyo bapesi na kati na lingomba ya onde oko landela ezali préparation ya ba fête na biso ya le 29 juillet pe le 4 août l'an 2025 ndenge na bimi boye ezali na etinda ya ye moko papa Simon Kimbangu Kiangani na bimaka te soka atindi ngai te tolandi yango na ba message nyonso ya papa Diangenda mutu na matoi ayoka emitema na biso ebomba pe tosalela ndenge batata bataki koteya biso na silisi bokombo tata mwana pe tata Molimo Santo amen Ajenoye na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo ya mbototonda ma tei makasi tozwe pa ya tata na biso moko totonda lusia mosu ye lusiku mosu tuta kwa sedieto wanzambieto muzola kwa se mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela tobondela
Nkombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu. Tata Nzambe Nkolo Yesu, Papa Simon Kimbangu. To pesi bino lokumu na mai oyo bozali kosalela biso tango nyonso. Na tango na bozana milulu esengeli bobongama. Kobongama oyo ayo tata Nzambe ezali ete kokanisa mikolo yango ezalaki ndenge nini sika oyo ekomi ndenge nini po ete tokoka komilengele. Masalamaka kuna na lukulu na tango wana ezalaki nango kunda masango. Kasi na le 29 juillet 1958 ekomaki échanger kombo ekomite lukulu. Pe mayema lekaka na le 4 août kuna na Kananga na 1951. Maswana kaka na nzoto ya yo papa diangenda kuntima. Tango biso bana na bino ya Lingomba oyo tata Simon Kimbangu na mokili mobimba tozali komilengele tina ya milulu wana. Kambuka tozali kosenga tozali kaka bana bolimisa biso na mabe nyonso tozali kosala. Poete na milulu na biso wana tokanisa nde pasi ya yo papa Mfumwa Longo papa Diangenda kuntima. Ezala teke tomemela yango na bumwana, tomemela yango na solo na nzela ya tata Molimo Santu na boyei na yo na mbalami na nzoto ya papa Diangenda kuntima. Tosengi popesa biso makasi bolongola biso na mabe nyonso ya biso bana. Bolongola biso na ba influence ndenge toza kolobela yango. Pe bolongola biso ba ignorance nyonso wana ndenge toza kotambula na Lingomba tata Molimo Santu. Maso tosengi yango eleka na kinya. Pino bolobaki yango ete milulu ya papa kisolokele yango kaka ya papa Dialunga na pe papa Diangenda kuntima. O yezali ya papa Dialunga na yango kaka papa kisolokele moko papa Dialunga na pe papa Diangenda kuntima. Ya yo papa Diangenda kuntima ezali paka ya papa Kulutu papa Dialunga na pe ya yo moko. Maso maleka na kinya. Tikete bosalisa biso tozala bana ya botosi. Poete tokoka kolonga na mukumba makasi bopesi biso komba tata mwana pe tata Molimo Santu. Amen. Twende nukiambote. papa na bazali kolanda bali ba kombo na nani posa na kata Lingomba tata Simon Kimbangu. Merci mingi kombo na ngai papa Lusoloka Dibazolanga fils
na kati ya lingomba ya papa Simon Kimbangu ngai nazali chef de bureau na département Kimbangisi ya santé DKSP na filière na biso médical nazali docteur. tomonaki bino liboso ya papa Andre Mbenza conseiller direct ya tata Mokonza Bule nini esalami na mokolo mwa lelo. Merci mingi papa journaliste. Lelo ezali mokolo oyo tosali annonce ya bona fête na biso ya le 29 juillet oyo ezalaki mokolo oyo papa Diangenda asalaka accident na lukulu oyo ezalaka kunda masango. Lelo ezali annonce tosali annonce mpona kopréparer molulu ya le 29 juillet oyo ekozala mokolo ya mibale. Message nini okopesa na bandeko nyonso tu bacorps médicaux ya eyamba ya tata Simon Kimbangu? Message ezali kaka ke tomata ebele po ete tokoka kokumisa mokolo wana mpona kosanjola yango tala kaka mbula mobimba oyo tosali. Alors ekozala malamu mingi tomataka na Yelusalemi mpona koya kokumisa papa mokonzi ya Bule mpe koya kotonga Yelusalemi. Totondi bino botoni. Merci mingi papa journaliste. Bienvenue sur Masolo Kimbangu TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbangu TV.